Ngai nde naza boye kisinjora ba devozanga na 17 ans mbali moko na bota na 18 ans banana mutayibi njoto nanga azate nga mutalala nga azate yo tala batangene nga deja yo manika yebisinga babenga kela mwana mwaswana poto soka mbiki to koswana na kela makilo mwaka ko saka ne richete Congo Température TV. Vie héritier italiote Marie-Laure Mwaka oza maman na été tata na été maman leki na été au better le soleil héritier mpala suka Marie-Laure heureusement ma bibo ba yebisinga makamanga azaka ndumbate Congo Température TV. Marie-Laure na habité vraiment na habité héritier na camarade na héritier na oyo zolo balbo fando sele miso bato batala ko bataka ba commentaire tiana no commentaire mo balo ala la rayoti c'est les pendant le émission total non tout à soka aussi ba yo ça pena lelo no lobela yo mo balo ya ngalelo ça no be mission no ça no be mission na bato no o no baboya yo po yo baboya yo pe Congo Température TV. ko saka ona mo saka na ngai Marie-Laure Mwaka uno sa problème na ngai te moi si ma be basi ba bisanga makambo no tuna sina tangio so ko meki su fien héritier na ko pota na mabalo ala la yo po basi ba benga basi Congo Température TV. nga ko tona sambo akala nga to fini nga lesbienne je m'en fous tokenda bongo nga to fini nga lele je m'en fous eza pe jirte po bosa so no ko fianga te mon entier botelelanga Congo Température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas cité Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé asika. Ya tobina Congo Température. Et y a mon pépé asika. Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancier, vacancière. Ah, tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Yoso sakana na mikili. Okuta nangwawa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris, to pe Bruxelles, to États-Unis. Ah, oyaka na bilamba to valise na yo. Yoso okuta nangwa. Groupe électrogène industriel locaux à l'entreprise minene bana poto en tout cas a kozala décidé contactez biso na numéro oyo pour na réservation na bino nyoso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation no ezala te Flat Hotel Rosette 1 Flat Hotel Rosette 1 Rosette 2. Bonjour et bonsoir, ça dépend à Air Ozolandabus et puis bonne année 2020 Nabinonion sur vos alliés branché en direct à Congo Température. Bonne année à Maman Rosette la fleur d'Ambo. Bonne année à Jordan Kambala qui assisté à l'émission à l'élo. Bonne année à Papa Bovik et Massoua. Bonne année à Papa Lambert et Kouka de Paris. Bonne année encore à Lanzas Grand Juif Nakatia Suiskuna. Bonne année à Papa Raymond Singa. Bonne année encore à Igor Mitumote Denise Fabiano. Bonne année à Mizunda Kamon. Bonne année à Yolande Dikande balobi mikolo yaka ba bonne année. Bonne année te ozwati na komo nzambi na ndinga mabete Richi Kapinda bonne année na yo bandeko bolinga rabiso na makambo to sel rabino selon actualité selon vitesse de jeu bozaki suna bosenga ya Kisinjora bozaki na besoin ya vienjora ne biso misina ko benga ye tozana awa olo tozo beta masolo donc balobi bonga ma esiko ozali parce que bino mo bolobaka ne anti stress donc ya longola rabino wa souci oti musala ozo pe mabo ero tozala vienjora ozo seka donc tozana bongo na vienjora Shadrack Discourette fungola déjà caméra batu ba mona invité na ngai ya lelo voilà leader américain bonjour et bonne année 2020. Ouais bonjour bonne année na yo bonne année na bateau tout baninga vient jouer leader américain la star les lotos le 4 janvier tu as férié dans Boka Nabiso fête à martyr donc na bateau tout baninga vient jouer à bonne année quoi oyangai o esa 2020 et sa première émission dans ça là quoi
Voilà. Merci. Bonne année encore à Christian Benabé, grande puissance papa de Luciana des prix Bruxelles. Bonne année vous. Bonne année encore à Trésor Menga des prix Paris. Il y a eu un linga bisou. Il y a eu un viens Jora. Tu côté directement dans l'actualité na biso. D'abord boni ba fête l'équipe. Ouais, fête l'équipe on m'a bien. Déjà na fête à 3 et comme ba ko ronjo ande ba sepele makasi. Kogonjo na bana ngai donc ba sepeli makasi vraiment nza mabati biso kana sepeli quoi nza mabati biso to komi 2020 ba ninga biso to zaina bango ba tiki biso ba le 29 ba le 30 ba le 27 ba le 28 donc na seka nza mais merci ndena ko mkola lelo merci famille nanga mobimba année au vraiment liwezo et jubisote merci nza mbenge abati biso. Voilà, vient Jora to côté directement dans l'actualité na biso je crois que qui sango ya frère na yo fali poupa. Et ça l'a passé au moins na tefali na bastati na ngai partout na tefali donc ba malaise wana sali pour na ngai fali azana reporter selonga kisinjora fali zo na ngoza frère na ngai na zaki nemi na otira na bango chaque fois to passa ba bon moment na yo trop au moins ni na ba sali et ça l'a passé ko ka malaise wana ezwakio elo ngana sengo kaka mbongo yana na sukate mbongo yana sukate di cap ba contrat misusu il faut boya kango ozoka repos quoi et njoto zo senga repos sona calculé depuis 2016 2017 2018 2019 au betitro na calculer pour na tanga kayo na linga ko chile lo ba na contrôler kayo na zamu na kota na Instagram na yo na kota na ba statut na yo na mona mamnutu na YouTube na kacha monde net quoi. Donc pour nanga ka fois soit repos quoi. Faut préparer ba concert mususu 3 mois permis après go beta et ça va bien quoi. Ninga beta na mois de février awa. Donc j'avais mon ba ko pema na donc apé ma zanjoto quoi. Zanjoto donc nani no 50 zamba batela yo. Nani a jezana nous. Ozana no pena chaîne. Ko ka sangono ya mabe ça passe pour na biso ba congolais. Merci ka nzamba batelio quoi. Pour nga kisinjor non ba merci nenge Zambé à Batelio yebaka ko so repos quoi parce que tu en as besoin non. Voilà, merci beaucoup Kisinjor à tout côté moi na lisolo d'autres comme on Marie-Laure Mwaka Ozali bongo animatrice il y a média en ligne Ozali bongo chaîne bongo média en ligne koloba maloba ya mabe pa héritier ko dénigrer héritier Watanabe bazara na relation to bazana problème autant que oui Nathalie Marie-Laure Mwaka moi c'est ma bébé oh tu vois asa ki to côté moi ça pembe ya sur la moi bien qu'est-ce que to côté yazana ba beauté ba Mireille Matingu la plus belle femme du monde yazana ba beauté vraiment ndeyoza ti aki to côté yasa ki to côté Marie-Laure Mwaka asa ki to côté asa ki to côté muketa asa ki to côté ndene beli basi vraiment ba chichi bola ya tutanga basi toza ba chichi bola nzambe ngai basi msunyi na ebe bele wa kitoko na ebi utepana mona moso bi edore mayani moso kitoko ba tute ba dore mayani basi kitoko ba se bele quoi ça a un problème ni héritier toi linga héritier boya na Marie-Laure na ebité vraiment na ebité héritier na camarade na héritier na o yozo lo balbo fando sele miso ba batala ko bataka ba commentaire tiana no commentaire mo balo ala la yoti c'est les pendant le émission total non tout a soka aussi ba yo ça pena lelo no lobela yo mo balo ya ngalelo ça no be mission no ça no be mission na bato no o no ba boya yo po yo ba boya yo pe po danser ba boya yo o bala ministre to bala muta danser te sono bango no talent na bango wana héritier za jeune obi tango yo so ba ke héritier na maison mère zaka ko so ba kara zaka ko sala bo obi so zaka na ba agini ese ba aja ko sakana ba 22 ça ba 23 ça ba 24 ba 25 ans ese ba aja ko sakana suka héritier ko lite comme parents ba ba tanga na Europe na kitsa se ba ba tanga pe na école française Minerval combien ça na kitsa ça ba na héritier faut ba kota maison Adidas faut ba lia bien na poto faut futa ndako na poto faut futa ba sirage faut futa boy na poto voiture le héritier et le héritier et le moto que c'est la mission émission héritier tango ça na ba carona ça qui non gêne azaki même pas na mouvement sur ça na plus de 60 musiciens to tient côté no musique na bi plus de 60 so to tient ba to ba kengela ndako na ye
so to tiena coiffeur na kata ke suki so to tiena bato nyoso bazana héritier ba maître héritier combien par mois o héritier bimisaka combien de artistes nyoso tout ba chez ba parents ba tata bango presque ba mikolo ba na basi ba na bana combien héritier bisina bonne année na Noël ko saka ona mo saka na ngai Marie-Laure Mwaka une autre problème na ngai te moi si ma bé basi ba sina makambo no tuna sina tangio so ko meki su fiel héritier na ko pota na mabalo ala na yo po basi ba benga parce ngako to na sambo akala ngato fini nga lesbienne je m'en fous tokenda bongo ngato fini nga je m'en fous eza pe jirte po bosa so ko fianga te na la ndumba te na na moyibi te na boma mutu te eza na ngwe loko asika te batuko to basiba lembango lukelo ko so ko finga njora héritier nga zana yaya un album azo sala jour to sali calcul na ndai ndenge Richard mataka ba avion avant na ba première classe futa ba 4500 €. A voyagé 20 fois côté studio na Kinshasa Poto Balé retour côté studio Poto na so ana 4 studio na Poto awa na 2 studio awa ndia ina studio papa Konde a futa combien tout ça le calcul et Richard ko na ba 5 quelques mille $. To betse ko na calcul ba dépense Richard sali bilamba ko lata makamba ko sala non mais akomi non na ba clipité héritier pas somba voiture à danger zaka yemo so alika siko asombi azangi bakatsa ba visa na mona kenango azangi ngote atinda la msu petina na kene bobi misela nga 1000 héritier bibo ka son héritier te tilelo na casino avec ça ba $20 ba $10 yo ka ngote yo ka makas na kitsa ngamba kuna vivre ngo déjà yo vivre ngote Marie-Laure Mwaka soki elingi héritier alala ana tante soki elingi héritier alinga yo ana tante so akoti casino lelo samedi abebisaka ba $10 ba $30,000 aza na mbongo eza kaka age akoma responsable ya lokwa nga kisi nzoka no beta su njango te no saka su na mabele te tokoma mbongo na ba calcul neti nga kisi nzoka liaka su mbongo ngulu te na bo makata 100 na ndako pona na mouvement na orchestre orchestre nga batutu ba tata ba kolela nga lile mwana beli misela moko to kufela mwana to bisa $300 Diego Solisa kufela mwana moko na to bisa $300 so na bomba kité ozo comprendre héritier sa camarade note lobono mama tata bino mama na bino na lekina mwa sinengo sa kindumba betana no mi balo babo ya ba cousine yo na baleki no basi potana bangoti mama héritier teli te carré lo bel héritier rien voiture lo bel héritier rien ana baluba na banda lo après mama bango lupango yimo za lupango na kitoka zotonga bulugano suka mutelo bakaka asa college autant mama maison mère on héritier za chien na changer ba carte nga lingi di carte ko te kitala ngo vale carte sila kana ngo mama papa so o ngate zo héritier ngao tukisindo ka soke bisinga kisinga na carte ça va mais héritier ta asangi mbongo ta so ko tina banque ya bimisa mbongo aimbi soki combien de personnes a su combien héritier nje mo ka senga ba 40,000 ba 35,000 $, ba 15,000 ko ta zo raté libanga héritier na so ba abonné na 3,000 € boa kaye héritier muninga na hotel héritier pauvreté héritier pauvreté so ko temo na voiture on ezaba voiture ma bête ça voiture bien yebo ka lingi na ye atamo na ba voiture belé mutu so mo na pa lembi na yango amo atana sombi olobi na somi 40,000 ana kino teka ngo 20,000 o somi 20,000 o teka ona kini $8,000 lem so mo ka ba programme na ye ana ba projet na ye lem so nga zana après album absa su 40 ngene sa monene vie héritier italien te Marie-Laure Mwaka oza maman na été tata na été maman leki na été o betere le soleil héritier mpala suka Marie-Laure heureusement ma bibo asiba yebisinga makamanga za kana ndumba te ngai nde na zabo ekisinjora ba devozanga na 17 ans mbali moko na bota na 18 ans banana mutayibi njoto nanga azate nga mutalala nga azate yo tala batangeni nga deja yo manika yebisinga babenga kela mwana mwaswana poto soka mbiki to koswana na kela Marie-Laure Mwaka ko saka ne richete soko mbiki to koswana okena yo ko to bifilanga nga ko batangeni nga fino kindumba na yo na bana mbali pa babengi ngai bana mbali babenga bana mbali o balalo babengi ngai boni boyeko Marie-Laure boni boyeko ozana lo kosala lobona mami mbali lo basakana no o bakosa ona kutengela nga bakomuti mo si pio mo si mabe bonga za bitoko te machinjo ba leke na kitoko taba machinjo be tala mo so kwa machi tala mo si machi tala njoto tala machi
tala Mireille matinga na baka Mireille matinga copine nanga naza so na vena mninga mbosto mo ko na vena Angelu et na vena Angelu yote oh boni be ko mama ko saka na wata te wata muninga na yote tika biso to sa album na biso mi Angemi de mo asa ba faire na. Voilà, donc merci beaucoup à Toto Radjabou de Prix Bruxelles. Donc vous comprenez tout ça bon on a Yann Jora tozo continue qui c'est Jora d'abord ndeni vient no pao na mona kalanga suyete vient nga ndira pona na Karine mona ke sote mona so ko fitana combien ni besa na kitasa ata ba bona ne oyo via sololite to mona répondre na ngai te ata na bona ne po ko mele via sololite a répondre na ngai te. Bon, viens Jora. Je crois que tout le monde a clip via Salina, petite sœur na yo Karine Mokonzi. Na mon nigora mon atende ngam na réseaux sociaux. Si qu'on a clip ou on est là on y retenir. Na retenir ne tini ngana retenir kuna. Mais tout le monde a tout qui formidable. Toto retenir moi makamuli veve to qu'est-ce qu'on a kuna retenir. Ah on a Monica ka nde Karine de fa bongsa. Fa ko takura musique. Ay ko la ko yemba ay ko la ko bina. Abini ja. Fa bina. Toko ningo za la chanteuse binati obina mamila belle babina bachala mwana babina tibola molume mwana mwase mwana babina bina tabini te asakani te abetika beta ya esili bina oblesi bula baki yemba bina nde apprendre alinge loko ngo faut apprendre abiye ko lango sou bien. Mais est-ce que nzimo pesa bien clip non ngizaki toko monya ondeni na bona pardon na bango loba utondeni na bango loba nango ko kanga muno sikoyo nango kanga muno na loba no vérité ngana lobinde ayekola ko bina ayekola ko yemba voilà vraiment promotion nzimo pe kende bende ngozo monila na yibanga promotion nzimo te na yebite na yebanga nzimo ana te tout ce ko soma ka musuti yaya tout rato na lobi ka cité yaya oh nzimo ngeze bete ndenge yo mona ki ndenge to zela ki penza ndenge lo ba yo zela ki nde be woto to obiso ba te net to ba chroniquer to informara ba tout to ba vitesse DG yo bona onde tinga mona ngo sava na mwana ka na mona ka bete na YouTube si na ngo na ka saki jour moko sa 1 million na mona 1 million te bo na ka sa jour moko sa 1 million elo ni na kanisa ge tema jour moko sa 1 million te bo. Voilà donc nze mona sala kitoko la Willy Mandala l'homme spécial nze mona sala kitoko ya Gisèle Tati mère double motema Giclo winner nze mona sala kitoko ya Jean Keta Love bombo de Genève nze mona sala kitoko ya Dieta Bonnes Makiadi nze mona sala kitoko ya Mireille Chuba titre nango motema nze mona sala kitoko na yebite ba nzembo kisinjora sali na album détermination bat bazala décider vraiment vraiment décider basi la paix vient la paix ba yo kangai pe boko sepela mikiliste Schengen maître Choucha Mabel papa na prince na Istanbul ya yango wana Rodrigue Armando papa na Shukrani na Istanbul na mona Bestino Bilele équipe nationale na Istanbul na zomona Manix bwana yebi na lela au fort Edi Panjujogo yo yango wana na Istanbul na mwa copine privée Mati Alati bonne année na bino nyoso ba ndeko ya Istanbul na pesi bino to ba bino to na Istanbul ba bonne année ko voilà vient Jora leo to moni yo na Sandraline na kati studio dega nini dega to sa musique akanda kiko lo babu producteur Ken Piana Makizembe pro yango ne problème ba to mi tout producteur ezala te Ken Piana comme producteur munena mboko so na RDC ba producteur ba te ya comme numéro 1 traka guerre na David Monso suka traka guerre na David Monso abeti singana Sandraline na ba bote featuring bat ba yo kango kala mingi te opesa bat mo ba extrait non na opesa te yimba te mom ki na bi na opesa te tout ça on a problème to na matanga munena na RDC sawa to ku feli artiste munene pululu ezala kanini yango pona boya na nzoto nanga yo bosenga nzoto esre ekibi wana mbina nyino bandela ko ese besa batu ezala kanini yango pona boya na nzoto nanga balingaka balalanga pona boya na nzoto nanga yo na boya na nzoto nanga na boya basimbanga ela mutu na moka simbanga na ko déjà bien kokina moi si morala na mobali moko na mokili ngai toko za 5 te toko za ba 2-3 na ba Congo toko za ba 2-3 ba biku ba maser ba sala yapi na parmi yo pas parmi il dit tu vierge à la 21
azaba muke aza vierge alale na mibalité sote munongone sur la guitare sur la mabele sote nzoto na yebo alala ara 21 ba classe belega petite ala 21 balala la kepete donc ça les featuring na Sandrine na mabote vraiment après matanga ya Pululu en tout cas neteko inda mais un jour, pourquoi beaucoup Ken Piana, autre benga mikolo, les jeunes producteurs, Makizembe Pro, ne Makizembe Pro. Après Karine Mokonko Bimisa, oh ya na featuring na Kofiolo Mide, bino ma beaucoup de studio Bimisa, ezani. Yo solo mais ma vie na yo moi comprendre que biso après Grâce Mbizi. Après Grâce Mbizi, biso après Grâce, tu as Grâce. Mais Karine ya Bimisi, Grâce pas Bimisi. Après Grâce, biso to yesuko. To katama mon pesila. Tu te penses à mon pesila. Maman ici à wana mbesa mwa yemba pesili et si batika ma musique. Ça on te peut contredire vienne au fait le midi. Tu peut être comme ça la salle na mu kebino ozo beta ne ro beta. Déjà on a beta la musique déjà. Na beta la musique. Eza ka featuring ngaka Makizembe Pro Ken Piana production aza wana na Aïssam Ezoba Bogar ya Angleterre. Il est beau plus que Bordeaux. Aza métis, Aza kitoko garçon na habité. Moi si na habité na limité, yazam o pena basa bachaka litoy. Na limité pena Aïssam pena boto na pena ya kocha moi si litoy. Moi faya. Alors ba grand frère na moto ko la ne kala non mo katon. Surtout tamane ka na non mo katon basa bachaka litoy. Aïssam Ezoba Bogar. En tout cas to salinze mbapia bat basira ba yokango. Baza décidé quand on lobby quand on y est mis ma cambo tout le monde na musique. Pesi Sandrine ba parole donc si tu confirmes ma mot bazo ba kayo ni muto baby sera Sandrine ozo conduire une erreur à vie na ye. Muta pesi Sandrine ba parole nyo so na ngaite seden play. Ex chanteur ya wase quoi. Comme Sandrine da baby que ça so moi. Sanda yembi na kanda. Oyebi kambi na kanda. Na moni oki ça ba te belé mité ma page. Na mo pe na oki somo ma musanda bimisa pesi seden arranger yango. Nga utu babenga kana ikana tie no mambe na nzemba Sandra ngate nga babinga ka featuring kisi njora yaka wana producteur Ken yaka kotisa yope mona makam nga pe na bibo mambo nyela telo nga pe na zara mona musique pe na mona makam na kotisa o nga na zaina ngo besoin et kotisa Sandra dina za petit sermon na vana etro lelo esala nga lelo pasi basambisa Sandra na orchestre na bango milaka drogue yaya na komba bana nga nga kisi njora ne na zalia na yebi cocaïne na yebi héroïne pour na teka yango na lo bango ba pango na paye pour na teka héroïne cocaïne Sandra tikala ko mela ngom kolo moko te ya sosa na mela cocaïne héroïne na zaka bongo te ba to mela cocaïne héroïne bo zaka na santo Sandra zaka ngo te manike to te manike zaka kala tika manike tika manike ba to ke ba 5 ans na kama kana nchoto de kam te ya kate Malika tika biloko na melango souta de John ma femme amena su biloko ante comme na bien moi vin na comme comme ta vin Malika melango souta tika et so melango neti lelo nde oyeba amena souta na souta ka bata mukiri ba merisa ai clip yango nzembo yango kwa titre yango ezani yo wana ni nani yo ezalaka ye ezalaka yo ezoya wana nani obobo akili yo en tout cas bonne année na yale moke mokulu to l'homme en cravate bonne année na yana ngai maître Korema Samba patron ya Toulouse cash pine ma kengo peinture makambronyo surtout e kendeka liboso na 2020 yo bonne année na yo makengo peinture bonne année na Lili Musomba ya Kaluchichi bonne année na Patience Mukendi Longchamp ya Christophe Mbenju bonne année na ma copine privée à moi Mireille Luzolo Kawakubo bonne année na yo Mireille Luzolo bonne année à Ninel Masembo ma chérie à moi bonne année na yo. Voilà, bonne année à Papa Bovic et Masso, bonne année à Lambert Kouka de Paris, depuis Paris, Coloma Solo, bonne année à Lanza, c'est grand juif des prix suisses, bonne année na yo, Viendjora, tout côté 2020. Nanyo yo au Singapour, donc où est-ce que yo blessé ma casse na vie na yo, na monde de musique, na monde peut y avoir ba chronique, pour ba chronique, je me suis là pour simba répéter bazali, nanyo yo au Singapour donc. Nga, na Singapour pardon. Na muto yo sala ma bémorosa so vanditi le choka yo muto na lelisa na monde de musique na monde de musique na lelisa la muto te ba on ba lelisa
basenga pardon na nyonso nasalela bango ekenda nango c'est 0 nayembi yango na bayoka yango yo nga senga nango na moto asenga pardon te na 2020 e ma ba pardon ekitsaka bato oyebi yango te bakosenga ba pardon mete Corée Masamba na colère kosenga su ba pardon te petit na ngai kofuka masu te baba nzambe te na senga pardon te no fuka matem dale sanga te kotuna ngape keso bongo te sotango di na moto senga pardon te dale sanga te senga pardon pour na salni alors senga pardon te comme esprit mabe no moninga a na comme maman esprit mabe pas de ba pardon tala mettre Corée Masamba na boane o via chinengelo te via kabelanga sute via pesa nga solo to wana grand frère nga depuis Kinshasa ana compagnie zo rambongo so na senge via bana babela edanga abinjo ka bano fuka mo sanga via na pardon na sepelate ko na so pardon te no sanga su pardon singa vient jibe pardon na sanga jibe te pardon mo na to sanga confia via a sepena ete ndena fuka maki fuka mais est-ce que confiance en Nzambe lorsque et so panga ko et so panga américain mo beta genou na se na beta genou na se via sepelate ba via ba yina to ba kabelanga sute ba sepela yo sa ba pardon bo ndeni si on confie en pesa ronyo mo singa pardon te niveau fuka azane ka viena nga bona sa viens pas lingane sunga ite na kopani ka linganga sute akomani na Karine akoma na Karine akoma pa na Karine na tuni le mona litoi ndebe ka jozo yoka kanela yo kiboko nense bango ne ba yembele o ndika ba iminze mama ne pe ka soto zoka ne pas to mona ba commentaire yale moke mokulu to l'homme en cravate Aboudou Samba garçon de chance na Lyon Jibe Kumaluta les pétroliers de Dallas quoi il y a Louise Elubela na Suisse Jean Ketalov Yaya Bombo de Genève Jika Janine Kalombo Biscuit de Genève Bogar à Genève né Jean-Jacques Pagnababi est beau il est beau Bogar à Genève il y a Guilhem Mayoundi les mannequins de Paris Mayendo les mannequins de Paris go ya Guilhem Mayindu na pesi Doré Mayani Mbote ya Willy Ebonja ba bonne année na ngai na le tueur de Lyon David Mwanza bonne année na ngai na Pasco Tabalo na Atlanta soldat américain bonne année na ngai na Théo Longi soldat français mon vieux Théo Longi soldat français na kacha Bordeaux ana bonne année na bino na Trésor Bolosi Bangia bonne année na yo na batu tubo linga vient jora bonne année na yo en tout cas nga vraiment na comprendre ngo vraiment que na bonne année oyo nga kisinjora na Noël oyo na kopani batu alinganga na batu alinganga te pona na mouvement na plus de 20 personnes na teli bato ba someli nga soso pona ba mission nga te ba misusu football so yo ki na so ki mkono tanga su ko monote ko kamwa te na ko comprendre pena ke nga senga na batu ambongo te mais na bonne année febo ki panga tala sengyo te mais yo mo kanisa azana na orchestre tel tenda ma boko banki umela ya wila kanisi te Willy Moucheni ko dambo $50 na lela $50 au poids ta vie na lobby vérité na la poids ta vie na lobby na kanda trésor le ki na ye le 31 pianga $50 mais vie moi ça sur place te taza sur place to zora ba 300 ba 400 ba 500 mais après ça aida na théâtre ba mbonge be na TV swanga na compagnie ke vie uli pa linga ne sunga te o menga na vanda vie uli Moucheni Holanda nga alinga sunga te vie uli ko pianga $50 tena ba en vérité mona bimba na moko pona na kanda pona tinda ke message ka répondre te na bi vie ko pianga $50 tena bonne année na no kese mo bimba ponya na sabona ba ina ka ko filmer tete nda sala nga ba plaisir à trop dia taba sala nga ba plaisir ba misela nga sombaki ba carton soso ba carton loso ba bidon l'huile ba mama kayabu na ba kenaka ko filmer pona isala ka fo na pesa mona quelque chose na boko ndambo bana basi bana bana Diego soliste nanga ana seti bana Vara na betela nga sente ana de bana Modric betela nga drummer ana mwana moko Eto Samuel animateur nanga ana mwana moko Pichu Bass ana bana mibale Pichu Bass ana bana mibale Grâce accompagnateur nanga ana bana mibale nani plafond mushindu atala kuna nga munena mulai aso na 9 bana militaire baza banye beye baza ba parents na bwana no il faut na sima bango il faut bana bango balata na sali boye mama na nga botanga on a dit que mutana 9 bana il faut ko pesa bango balia na bana basela nga musala yaya ane si to beti concert
il faut aider bango oui bana musique so beta concert mais on ko saba tu na bien na lobi ano esi to beti concerté nga 2020 ma so na nge foka mais je suis libéré amen naza libéré na 2020 ba tutu bakanga nga libération na nga eza 2020 na seba ntema kitoko na obeta na suis producteur ya solo Ken Piana abeta nga ba concert na so nga sa mutokela nga ba ntema nga kitoko bo Ken Piana o soutenir nga naza na copine nga aider nga Gisèle Tati motema Giclo Winner na Londres asungi nga ba mise ba lebi na bana ba débleson to ke no débleson ça débana chanteur na débleson to na salle on a ko sala nga mo na tikali piaka ya Robi Vwemba umela seko na seko ya Robi Vwemba umela display en couleur alati si koko na nga na Noël ya Robi Vwemba na kotanga monta te baba vie nanga Jean-Jacques Panyana Noël alati wi otangi ya wi na te ya wi mushena niveau na ko pera $50 ta ya lo ko la pena mudu ba zanga azangite njora azangite ko azangite beta fo na beti foti na bi vérité mino vérité za ko beta fo te vie na oboya kabila ko ba 3 ba 5 na 50 na 8 c'est ingrat na c'est ingrat na c'est ingrat aida muta théâtre oh ba passa wuli mushena yita bunda ba gera wuli mushena te biso to zama wuli tile so mama wuli mushena yindinga aka vie nanga no tika lo kabwana wuli mushena te so ka to kana lobi na ndé vérité pour atira ke audio makambo na oloba o na tira ke audio fie ko panga $50 te na sepe to passa aida bamboka ba théâtre alaxa ba bambo na ba le news to kabona te na bwa ke na ntema to sala o ki ko nini kuna na bwa ke te to kabona biso beti na bise ka po fia bongisa ba loba kaka so sepelité ba loba ka na loba te baba kutu loba ya ngapi ba botindela ngate na koloba botinda Christian Bena bosola ki très bien nana batu suna boka kanga senga na mbonta ka relation neti ba Mireille Luzolo ka kubo c'est ma copine neti ba yegile maindu neti ba mettre Corée Masamba na choboka na nzembo premier libanga ye apesa ngani aza grand frère mo aidanga na mouvement ya trop depuis na Kinshasa nazakana vie wana vie Corée Masamba patron Kaska Spine na koma ko senga vie na Corée Masamba mbongo parce que akoma na compagnie munene na Toulouse akoma patron asalaka afuta ka ba mindele Corée Masamba makengo peinture Kaska Spine patron pichwego vie penana ni boss yoka boss vraiment mais boss atiki soka bona ne vraiment avec kanda to fuka mela ki muto ya c'est pela tenya fuka mela coffee vie nani patron vie Corée Masamba boss bena makengo peinture donc cache patron oh petit nanga non pia ote mo bona ne olia soso yoka na fuka ma TV sopa yo bien jo sopa o te bani ka nyoko ta 2020 to ta muta sengo pardon to ba to ba sala mabe ba sengo te sopa nga mettre Coréen aboyinga mbala moko me aka vie to bong satana ba moyo goya aka vie nanga sono bela mwana ngo bela na lela ke chaque jour te abana ko kabila vient na za courage abana ko luka mbongo na Kinshasa yo yebi mettre Corée Masamba combattre pe ya solo vie bo lembisa pe to beta ba concerter ba combattre bo lembisa te nzambe na ngai ya bo ketu noko lo pa 2020 na binoko noko bokula ka noko na ngana mongo bolembisa ko to betaka ko isola iso to betaka neso ya ba makasi to ba kombata oyo bolembisa ai ba déjà kuna pare pour la sensibilisation ya mamba fali on est bien côté longwa andaki oui nanda on lelo ba na pare pour la sensibilisation ya cancer à fali faut fala beta te c'est grave so fali pa yembaka te Siko boye ba so eloko bolingi te remo ba kombata. Bu fole embela kabila te. Erite pa embela kana kabila te ba tumela kabila ba wera ba jibe. Ba isa yoku ba embela kabila ba okay ba poto bo sa ba eloko. Elo te. Ba sa ba lembele. Au moins be fale beta ba se elo te. A beta. Njora lo beli fali. A beta na lo ba fali te ala ndeko na ngala mutu nga. Beta ne lo kana. Beta ne lo. Beta ngoko c'est pour ça Ken Piana doit assister biso le producteur le plus jeune. Ken Piana Makizembe Pro. Fali gufale lengi. Muto apesa nani David Monson qui peleke ses mikolo. Peleke ses mikolo. Ken Piana ko le kapé David Monson. Ah tika we ko. Nzambe na biso pona nga. Na biso suka. Il était dans un bureau. Ah. Avant un bureau. Ken Piana na bureau te. Bureau ne ka chombo vitesse Android.
Quel piano bureau de téléphone à Android, on sur le Android. Quand tu as studio coach, Zobo suis. Quand tu as bureau, téléphone quel bureau. Ah, quel bureau mamni. Bureau téléphone aussi le téléphone. Pour un petit que je suis en États-Unis, je suis en France, je suis en téléphone. Je suis en internet. Je suis en internet. Oui, Ken Piana. Production quoi. Le jeune producteur Ken Piana en 2020, on a bien Ken Piana kaka. Aza mutunanga tobebana trop. Tobebana trop to bongisa. Bien aye akanga kandate. Oh maniki asala Ken Piana. Barolo banate. Et quel pena motema papa pena ba pena motema pembe quel pena motema pembe pour quel pena motelo sangaite alo samanikete pour ngapena poata quel piana na be mission makambo atindanga na poata e na boma e to boma na me akipaka na ete asa se foutiste njora na sani ya bakamna cette internet siko yo kuno zolo bakuna lobi kaka boto be na po lobi ken piana maboko pembe nzama batela ken piana amata le susu na 2020 filmu na filmu ekende susu likolo le susu ekende ndeka ezaka likolo ba site nyoso tu aumela quoi merci nenga produit nga en tout cas bonne année na nga na Zoro Mabiala c'est mon vieux na pesi bonne année Zoro Mabiala na pesi bonne année na Elvis Alomba mokonza wartelo bonne année Margot Bokisanga na pesi bonne année na Gaïta Maswa bonne année na yo bonne année na Maître Louroué tu Mandembo Cédric bonne année na yo maestro quoi Maître Lourou Maître Bogard ya kala so pembe ya propre bonne année maître propre banaki tchasa Maître Louroué tu peux me ronda bien quoi mon ronda ba maître mon bali Maître Louroué Cédric Mandembo Souka na pesi mbote na ngaba bonne année na Selar Manjolo sans oublier Guy Basket mokonza de continent ya Guy Basile mokonza de continent agence Yassir Djenga Kabungu bonne année Mohamed Saïdi Maziwa Miliki bonne année na Gelor Aleka terrain mobimba présent Jean-Pi Kafoua ba bonne année na bino kessa souka ezaka boye année où est 2019 Banda le 1er janvier, tu le 31 décembre. Musicien ni nous moni qui a sali musala bien. Ni ba musicien na biso mokili to kia banzambe. Ya ba nzambete. Ya ba nzambe, bo tu ba nzambete ponani. Ah, ya ba artiste. Que wa biso na ba banzambe. To ba nzambe en tout cas merci beaucoup na Pasteur Moizimbi. Ah non Pasteur Moizimbi. Ah ba nzembo na eko singa na téléphone. Na yeyo. Bolingo yo. Agiango nando tu le sambe fouti non Pasteur Moïse Mbie na mon avocat ya Mike te Mike Kalambai vraiment merci félicitations na bango na musique mon kiri bango tout to tie ba tolongoli ba Kofi tolongoli ba Fali o no so ba tikali et rita to ta bisanete zéro wera musique congolaise c'est la rumba formidable ozo formidable no ku mikolo kuna contact ngote et bien on kalamingi te wera mbalo lokuta bete tembi ya nchona yembi ngalo ndima nchona mbalo te nchona yembi yemoko ya yembi très bien ya yembi très bien lelo trop coupé décalé musique congolaise c'est la rumba tozo bunga rumba trop bo Charlie Mpaka les new style wane betite bon ba betite Charlie Mpaka kutu yiko tasasini mama sesila nango ba ku zero ma sesila nango esila pesila ba inosa ba beti kutu ba lilo mangele ki bango esila Charlie Mpaka preset trop ka ko finge riche bele musique ngane zate na ba misene betite esila mais déjà 1 million tu déjà 1 million de 1 million pour bango ba longwa ki rien merci na boss live héritier watana be courage quoi na mitu azana Paris wana Parigo bonne guérison na mon petit frère propre Prince Bakali akutana kina bakuluna na bapeti ba fo bapeti na kini ngame ngari to kutana bango ba okatanga ken pena bi akutana bakuluna ka po bakuluna ayo ko sele mission na bino ndenge ken pena zo produire bino bakuluna David Monso atindi bakuluna bakati akutana bakuluna bakati awa 19 épingle bakati katiye bato tu bolinga champion Wadol wana petit na bino na micho kutana téléphone té MK Saint Alice Makoye o Wanji Koy Mama CC motema Benya Rokoko
moi on presse bakali aza bien te ana micho ana boka famille na ye bazo protéger bazo traiter pour apasu di makas na mutu 19 épingles koto 8 koto so ba combien vraiment ça bien te moi na mbala bien te un jour na mona na kufa na ngabite bakali eleka akuta bakuni ba petana bakataka basala rajete bakataka MK Saint Alice ma koye o wanjikoyi batutu bolinga prince bakali micro vraiment za téléphone te boko benge shengai il faut pas que luke no pas place azaïdo après yana kekuna azawabi aza kasai kasai bina barumbu na kasai yo zwende komelinga na numéro mo bon kasai veni côté na biso ah c'est que on peut s'en numéro wana en tout cas merci beaucoup to soutenir en tout cas merci na bato tu bolinga aventure détermination zoya album na bino j'ai dit que ma bolé na bomba kiango na silisa yango ça fait une année na bomba et vimba ma bolé wana et bimako et ma point et ma point et oui que na lo bananga te ventura o ezo comme toi problème bien ezali et bima oui mo bo bi comme ma bolé ma mtu abenga parce que ozo bimito bimito na ideni et bima nango ya général ngana ma bolé comme mtu ma bolé na ite so yoro bana donc et bima nango vraiment batutu o bo soutenir ventura merci beaucoup la linga bino mingi micro na komi pena na komi na esprit moko ya mabe vraiment la ligne susu bino mo bolingi to respecter bino te quoi bino mo bolingi bazia ko sata promotion nzimba featuring ya vie na ko faire le midi ya Karine Mokonzi salamité ko faire bisenga no sana ngati faire le bano sa on be na sa promotion Karine azolo na no sala te manque au respect enjo zane manquement on a ndeni yo sa promotion Karine yela zo na ko faire midi avien na bano bon ndeni na sa message sala ka promotion Karine na zabite vie na sala ya yo na sala Karine vio zo mwana ngo zo yinisanga yo viozo mona mambo sala nga ndenge nazo yina yo kaka yo avien nga nazo baye message ano tindela nga sa pour ça Karine vient à sepela te na bien en vérité mikono lo balanga vérité vient na bomba nga soutien 2020 ah mon pa yo ko sanga bon te na lo bela élégance na lo bela o tu bisa mikolo ni NB Nathalie Bumba na lo bela Karine Mokonzi ngaki sinjora vraiment na lo bela waterité na lo bela les Bogards na le bata fali pour pate fali niveau falité ngana ke le bla Karine nzembo Karine ngamna leki Karine o saba nzembo leki Karine na mutu akoma nzembo ngana va na trop na zwa trop na va fali na zwa pas jibe bele lisusu so na commenter mo za scandale tanya community market love mais vient bien sa promotion Karine quel non soit qui soit qui nga le kuta bete soit qui nga na bia fiena nga sanga ni Viens simbisa nga touche. Touche ko? Makasi. Et ne touche hein. Ouais, makasi dega. Tu n'as pas benga mani ke tala boy via le binanga na sela. Ba simbiso touche. Keba. Voilà donc un grand merci à Vinyo Sobolandi Bisso. Merci beaucoup à Papa Bovik Massa des prix suisses et merci à Yolande Dikando na Katia Milouze. Balobi Saloma Tonge chez Nadia. Hein, Saloma Tonge chez Nadia. Yo lingi ba makio loko Dorcas Bolokoko, olingi ba kango sukia rouge loko langa, olingi ba salonio so ba moni manzar nani za la propre tout. Na salon Nadia wana Saloma Tonge chez Nadia na Milouze, oroza tout oyo lingi ba perruque ba mèche e utara Kinshasa. Merci beaucoup à Maman Rosette la fleur d'Ambour na Katia Liman. Merci beaucoup à Toto, Rajabou. Bolingi Koloba, moi, message mon corps. Ouais, et que FIFA de l'animation, nasi batundi ba moni FIFA bakamo il sous mais FIFA et le retour de FIFA de l'animation. Bon, on crie à ma bolé pour battre c'est plus. Ma bolé. Hey, ma bolé yo ma bolé. Abeka tonga. Akoma munene. Azalaka mwindu. Akoma koko. Mwazo koko bilali. Yo, likakwa mundele. Yo. Babi mama boleza babilo asika pe zoya ba placage zoya donc ba makambo danger zoya FIFA de l'animation même si bango ki to memba bango pressé pour likambo temps pour te boire le ta yanike uta likambo na tanzambe bayaya bakomi pressé tananwe kokite nzambe yaya boloka musique mbus boyo koma kolata lokola vienzora ikozwa yo temps babi pola ta lokola vienzora izo temps donc ils ont bon temps na bosse ouais ming na boika Georges Kalume na boiki Vertoine Malaika na bosse na boiki Mathiolo de London bonne guérison quoi. Merci beaucoup. Mon boté au Pichou Bassin mon boté na ya Jeanne Keta ya Marie Jeanne pesi ba boté na pesi ve na ngamu ya Pembe déjà Jacques Pana ba boté belé je t'aime beaucoup.
Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Toto Radjabou Moba, mon maman et Nana. Merci à Yadri Chamotomètre, Beba Zibeba. Merci à Rishi Kapinda. Merci à Cédric Alema de Prix Paris. Merci à Willy Moucheni, les codes mondiaux. Olivier Yanjo Azol, il faut qu'il y ait un dégât. Nandenga ma BTV, qu'il y ait un. Merci encore à la mère Kouka de Paris, Mokolo Masolo, Moto Salama Kamoudenge Sengeli. Merci beaucoup à Mizunda Kamona Poto Atongonde Nalati Boye, Bapantola Cher Boye, pour comprendre que c'est Mizunda Kamuto Nango, Minga Rolobezate. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement à notre site Congo Température. Hein? On va faire sous moi beauté. Tu as le baraque, hein? Tu perds des artistes pour Lolo. Na travail na etro, bagag tout ça na etro, il est quand na baraga. Tout ce qui est manakimia, bateau bazolo bakeo ba artiste bakina pas maman livre na habité, maman livre bengo boy. On a habité ba pas ça. Na ok kasiko. Ata madisa benga. Na otika ata mba na kufu maman disa benga na okende. Na otika be ya mba na nga. Na okende. Tout côté le royer tout vraiment que na ba popo teni ya ndeko na biso ya mobali papa pakalowi ba popo teni wa bisa ki pona bato poto ke bato poto basé le côté maman livre l'équipe beaucoup dénigrer bato basungaka. Vraiment est-ce que ba biso de ça biso pas. Pakalowi bato poto ba elo tibane ba bokola so bato poto. Maman livre les sala kabino bato moko ba comédien. Allez ça mokimo matemo kimo auto vivre kana koda western. Mundela western na lembi biso na monogramme na balambe de Paris. Pakalowi pena retiré. Et Pakalowi ni ngo boye ko ta poto ne makamangole sila atika la poto. Angola balole exception angola mamangole sila. Poto mteki para biso RDC mobimbo poto. Surtout ki tsa to vaka na poto. Kalason na biso elamba kolata. Parfum alonga poto. Kende même na western $20 baswaka. O tsa parfum alonga poto. Oh mon. Nanjo kunya ya tiboy. Poto. Ngako tumta tinela bilambo nani. Ona la tibo tuna na tineli. Nani? Tuna na tineli. Nani atindeli yo? Ya Jean Ketati mtatindeli nga mwana mtagina ngo Jojo. Bajino yo. O kuna na titimela mtatindela ngo mutatindela nga nani Body Kiro na na Sivine États-Unis Simelan eto yaka nani Body Kiro tindela nga Simelando oyo mutatindela nga Leviso Dore Mayani ya Willy Bonja mutatindela nga Jurana na senga ke mexe même na Facebook na so talaki poto baso na parfait na ngona njoto boy poto Pakalowi retirer parole maman li valait saneka batu mukie bino batatea bino ko abite loro biso ba monito za absoluté poto ne makambo Ata $20 ano fingi na poto et ça l'op peut-être to bala mo na $20 ana ya ba mo Pakalowi bebsi agafe te Pakalowi agafe en tout cas merci na Mikili c'est Schengen babi champion ma belle quoi maître Chucha ma belle Ventura là au fort batutu bolinga Ventura na bina ka vérité nga fingi mutu te botsa ba commentaire na talati est-ce que na fingi pa mutu nga kisi njora on dirait bien na Congo ba Congolais ba koma vérité ko finga na fingi mutu te ko fingi sene ba ko ma dira ba finga wana ko finga nga fingi te ko finga ele mbesi nyama zo ba tufi bona bo nga na bina kaka vérité. Merci beaucoup Vienjora, merci beaucoup à Shadraka Disquarette, merci à Christo Louvoidi, merci à Jordan Kambala ou assisté biso na Michel Lolo, merci beaucoup à Ken Piana Makizembe, Balobi Makizembe Pro, Ne Makambu, Igor Mitumotema, Denise Fabiano, merci beaucoup à Lionel mon ami. Donc merci beaucoup à vous. Abonnez-vous massivement Crisco. Oh, on a bois qui ont déjà merci. Donc à la prochaine. Bye. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Bisonia Tobina, Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya Tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Flat Hotel Rosette 1, Rosette Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière, awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona, yoso osaka nango na mikili, okokutana nango awa.
donc place Rosette 1 place Rosette D ezali bongo synonyme ya Paris to pe Bruxelles to États-Unis oyaka na bilamba to valise na yo nyonso okutana nangwa groupe électrogène industriel lokola na entreprise ya minene bana poto tuka kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette D bino mozali komona ba réalisation ono ezala te Flat Hotel Rosette 1 Rosette Hotel Rosette 1 Rosette 2